ministre bazo travailler te soki ministre azo travailler biso to mettre maboko oya kolinga ko sala pour na souhaiter peuple biso langage biso za les peuples hein d'abord voilà donc ne vous en faites pas to soutenir mo konjamboka azana vision bien lelo salaire ya basoda puisque bato bazo même yoki déjà que biso IDPS ezali Jean-Marc Kabunda a soulevé ka ya ba matisa salaire OK malgré ba matisa salaire ya enseignant ezali combien 70 000 francs par mois. Un Yakabila. Okay. Après 70 000, les lots, ils ont foutu à 70 000, ils ont 35 dollars. Mais les lots, ils ont commis, bon, ils ont commis, bah, comme ils ont foutu, Fatia, ils ont foutu 200 dollars. Mais 200 dollars, ils ont qui ça. 200 dollars, cela veut dire 400 000 francs congolais. Oui, ça va. Malgré le niveau. Oui. Donc, avancer, bah, tu vas le voir, avancer, ça t'est. Non. Papa, même Amérique, même Angleterre, ils peuvent, bah, bandana 1. Abandonne à 1, baké na 2, na 3. Voilà. Président, pardon, na landio très bien au lobby. Oui, bien qu'il y ait une partie na bino, slogan na bino, c'est toujours le peuple d'abord. Donc, tu as eu occasion à profiter. Il y a mon parce que n'a dit que vous avez parmi, bah, oh, you penza, bah, pilier à IDPS. Oui. Si koyo, tant au peuple d'abord, bozo bundela social, bozo bundela nyos. Pourquoi pas que bozo bundela ba musicien bande qu'on a biso? Ah oui. Que les lots, tout le monde a bokecho, na Paris. Na linga ko to le bela wana te. Bazo bundisa culture na biso. Monte que bazo boma culture na biso. Est-ce que bino boko ça les logos te que ya ko luka même ko solo na ba combattant ko kuta na ba combattant pour batika culture na biso ya continuer. Bon, ngana ko profiter na micro ko yebisa bato boy. To bandai ko bondisa bon et loko le lobenza biti lelo ya musique pour ebeta kezani. Bon, eza bah toi non, ne faut pas yoko mitona puisque to bandai ko boy à l'époque puisque Kabila zaki sanguinaire azo biba azo piller azo nyoko ba congolais azo kanga ba congolais nde loko esala kiki bato kanda ke bato wana bonne bokene ko yembela Joseph Kabila aussi longtemps pays ezali ko kufa mais le pays ezali avancé ezali okopekisa musique pour na nini okopekisa musique pour na nini puisque lelo musique to ça ba congolais qui vont sa chance na bandeko ba beta musique moto et un métier d'ailleurs aye ba kozwa quelque chose ba toi na ba comprendre que et loko bazo sala ba lingi ba sala ni bazo ben résistant mais moi résistant ça c'est dans un contexte ni vous avez résisté devant quoi c'est ça vous avez résisté devant quoi c'est ça hein puisque Fachi azali ni dictateur Fachi azali mi lokola Kabila te Fachi yeye amemi Congo amemi niveau Congo amemi démocratie niveau ya États-Unis d'Amérique c'est ça koleka kutu puisque même aux États-Unis on peut ingérer chef de l'État batika yote Fachi a commis comme mutaze ko pesa éducation morale na monde ya politique na monde mobimba bande kwa musique bato bazo beta to ko pesa chance to ba combattant que comme mon combattant et outil parti politique UDPS mais les autres c'est que dans monde Mbappé ça habite que ce sont des combattants et là ba combattants donc combattants binobo lobi ba résistant je ne pense pas que bozana les locaux ni les motiver bino bo pe que ça va toi en musique. Nous avons créé un mouvement, nous avons des combattants il y a biso au changement, va créer quelques jours tout ça la meeting monene. OK. Tout ça la meeting, tout le bel makambo wana même les bandes awa. Tout le bel tout expliquer batu ke tala makambo ezali boy. C'est ce que nous devons faire pour na koéduquer batu wana ko yebisa bango ke makambo to za déjà na to longo na A to komi na B. To si to changer makambo et c'est baloki ezabo ete. Eza malam parce que ni bazo souffrir ba musicien pe na bazo souffrir pa makambo musique ba to sepele mingi. Merci beaucoup. Moi interview to sali mukie boyo ki bandeko. Toza na Londres ba to utala ndeko na biso son. Toza live toza ki live dans la famille to kutani bango awa atoa to sepele mingi. Merci beaucoup. Nzambe nanga azala na bino to mona embarrassement. Merci beaucoup. Merci. Bye. Merci. Baza combien de gens sont là? On a partagé un bout de On a partagé. On a partagé. Katas. Na Facebook? Naza pena sorry papa. Naza na YouTube. Et donc na YouTube hein? Ok, c'est quoi tu on a partagé. On a partagé.